Comment s'il vous plaît, n'a pas comportement à boyer. Comment peuple, comment la photo, parce qu'on a confiance, il y a opposition. Etienne Tshisekedi n'a parlé de marbre 1, 2, n'était pas président du parti. Et là, vous n'avez pas des informations. Une nouvelle formulation dont M. Kabila va consulter. Yokanga malam parce que Kabila lobi na ye nazana ba problème baleza kutungisa ngai. Félix a 3 fois na uti ko yamba ye awa. Dedans Félix Chilombo meneur il y a trouble. Il sait ça. Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour l'attention particulière vous ne cessez d'accorder à votre émission Tososola sur www.info16.com. Tokutan les sous ndenge bobengaki Bingboyi ba makambango ya mboka ekomi wapi ezoleka ndenge nini mingi balobi DPC panza nango tu sais que la kufi na parti na sima désordre nyonso tokoyi ba yango pour ekomi ba LP belé to éviter 50L 100L à to éviter. Merci à vous Mami Apuka ba biso de tangyote maatro Mami Musungu bilumbale boza mutumoko. Et puis na Evry, te bosante mo konza Evry, Teddy Ndongala. Bonjour papa Médard. Bonjour na pensa. Tokuta na yo, to nte banano, ba IDPS za 1000. Yo za koteni. Na banzi na kozongisa ya no oyo malamu na pensa. IDPS za 1000 te. IDPS za zolite, IDPS za be moko. IDPS za moko ponani. Parce que tozana makomami na biso otobengi statut yango IDPS za be moko IDPS za zone te IDPS za milite lolenge IDPS za liko tambola ndenge makomami na biso ezali IDPS ya Kabundu be IDPS ya tobenga nani ya Mubake IDPS ya nani IDPS ya Kabundu za te IDPS ya Mubake za te. C'est-à-dire mutu na kati azali ko assumer fonction na kati ya UDPS lolenge esengelaki na ba nomination ya président ya parti. Biso bobi ke biso za soka vérité to solanga na kati ya maso na biso mende utote banano eloko ne sai ke Mubaki lelo aza soute na kati ya UDPS. Yo mutu zolo bango eza Mubaki te ke Mubaki aza na kati ya UDPS te parce que bino ba panzisa ngeno nde bozo bimisa basango mabe. Toloba makambo ndenge yango ezali. Na UDPS ndenge tozali awa. Na absence ya décès ya président na biso. Pour la président ya parti pe à son âme, mon amboka Etienne Tshisekedi aza sous na bo morité. UDPS etikali ko kabwana te to ko bengana Valentin Mubaki na kati na UDPS te. Nani oyo aza na crédit na qualité nini? Mutu nini? Lingomba batu nini? Likanisi nini? Po baloba ke balongoli Valentin Mubaki na kati na UDPS. Na banza tane sika moko te. Mawa mingi soki mutu alolenge wana zoloba, ça dit n'a jamais été membre de l'UDPS. Et puis aibi UDPS te. Aibi UDPS te, mais qu'est-ce qui a fait que batu suba aibi Valentin Mubaki akenyoka nyoka bakutani na mwana mboka Kabila. Na kokamwa yo. C'est que yo pe ozala mopanzi sango ya simanda parce que ceux qui mopanzi sango ya solo e bandi ndenge nini. Tozala ki na accord. Na San City to bengi dialogue kuna accord ya kimaki akimi après yo kanga mutuna kokende na lombango te na pesa ndimbola kitoko na bandeko bazali kolanda ngai o ba yo na mituna na yo landaka kokende na lombango te po mutuna na bayoka accord na biso na 5 ans balobi nini une nouvelle formulation dont M. Kabila va consulter yo kanga malamu doit consulter Batunyonso, Bamande, payer, adopter tous dans la séance plénière. Et là, on est au Salama. Tous à la vérité dans le biso. Les Congolais, baza semboté, ba faux politiciens. Ponanine, balingi ba kosaka, peuple congolais azali ko souffrir. Vérité à ma komami, on le bo appliquer en parce que eloko bo sangani, bo yokani. Pe bo lobito sale la ndenge ezali. Bozo kosa. Qu'est-ce qui se passe? Yo lobi Valentin kene ki nyoka nyoka. Na koloba kezama wa mingi parce que bino ba panzi sam. Bolingi kolobate. Et pona nini? Bino bo ozali bato bo sombi bino. Ndambo ba sombi na Moïse Katumbi, ndambo ba sombi na Mese Kabila. Donc bino vérité ya makomami na bino, si vous faites la honte de la presse. Pona nini nazolo ba bloko.
Valentin Moubake n'est pas parti la nuit. Valentin Moubake n'est pas parti à l'encontre de l'accord. La nouvelle formulation, il faut M. Kabila consulter. De manière individuelle. Hein? De manière individuelle. Le rassemblement. Ezali parti représentatif Oyo Ezalaki Nakatia Senko. Société civile Ezalaki. Majorité Ezalaki. Rassemblement et parvenir comme ça la réunion. Un lundi. Nabutu. Babandi Angon à 20h, 2h du matin. Valentin fait partie du rassemblement. À l'ordre de Félix Tshilombo. Natangi. L'ordre à Félix Tshilombo. Alingi Valentin Moubake Zanakati réunion wana te. Nazali kolobawa. Tu contredire yo mpanisa soko ibi oko contredire ngaya. Et puis balandi awa bakolu. Grâce à Zali peut pas contredire ngaya. So nazolo balukuta. Basali réunion. Ti na suka. Au lendemain nango mukolo yemi balé. Na 10h Valentin Moubake azali kozwa coup de téléphone il y a protocole d'état ya M. Kabila. Makonga. Oh non, M. Moubake là où tu es, le chef de l'État veut vous voir pour une délégation de 10 personnes du rassemblement. Non. Ah bien, ce n'est pas moi qui engage le rassemblement, il y a un président du rassemblement. Bah, tout n'a appelé Tshilombo. Pas bien à Tshilombo, non, j'étais au courant de tout ça parce que ça qui réunion na Boutou na bango basali. Bah, bimi si option balobi que nous ne pouvons pas aller répondre à la consultation de M. Kabila. Yango baka ndima na ye azambongo na ye comme ça que omoni nde et loko bino bozo bebi sande ba congolais. Vous n'avez pas des informations et ce n'est pas d'abord ça être un journaliste et sengeli koyoka na ba expliquer bino ndende tina bozo bebi sa ba congolais na ba bazana libanda na bazana katembo parce que bino boyebi na bino kolobate maloba na bino ndezo mema batu na kati loba de vérité bana poto bozo na biso zelanga nanu malembe nanu bana poto zela nanu ngai nazali bana poto idps na minute mbutu Valentin Moubake naza na opesa maloba soki ozokende bongo réponse na ngai na opesa maloba na aussi ça Valentin Moubake akei abeti kati na ye ma premier ministre na suka film ba dribbler ebimi Bruno Tshibala to ebité nde bobengaki nga bobi déception totale bokomi désespéré tokutana na bango bata Moubake ndeko vraiment kalami te bobosa un peu bisote tambo mela mama ya pio na boye ba jipe acclimatisé sikolo to ba sikoyo yazo mona kaka ko bimisa batu ya Moubake. Moubake aza mutu te, Moubake azali membre ya IDPS. Moubake azali conseiller ya M. Etienne Tshisekedi paix à son âme. Nazo ko répondre na to banda malam parce que na lingi na mizo libanda IDPS. To kende malembe. Bande ko balanda nga na kimia nyonso. Ndeko medara zo loba eloko nini na lobby basali réunion. Ti na 2h du matin. Ba bengi Valentin te comme na mkolo ya mibale nde protocole d'état bengi Valentin. Que non, tozo senga rassemblement na délégation de 10 personnes. Ah, abinga ite mutanzo engagé IDPS pardon, rassemblement, eza monsieur Tshilombo. Ba bengi Tshilombo nzo kande ba levaki option na ba balobi que non, to répondre te pona nini. Bazana ba compte à rendre à rebours na ba mbongo ya batu basi bazui nazali ko citer kombo mbongo par exemple ya Moïse Katumbi donc un patron na bango ya mbongo parce que moi ba sala autrement exaté ceux qui va répondre na Moïse Katumbi te bazana compte à rebours na monsieur Kabila baleki mbongo batu Kabila ah ngana zo loba nazo ko constater si manango na mardi wana Valentin a bengi mbalami balé ba bengi lisusu ya bengi lisanga bonganga lisanga en tout cas Valentin na pe na rokene a bengi nani Martin Fayulu ngai pe na rokene ayeko benga Delisa Sang ngai pe na rokene et comme mutu amine ezali nani lutundula net lutundula kiti to kutana epa ya Martin Fayulu na hôtel na ye en diagonale na Grand Hôtel House. Oh, tout à fait. Valentin Moubake komi zela batu 2 heures de temps mutu sate atuni bango est-ce que bino boye ko piéger ngai wate pona nini boye bina zeli bino awa na moni bino te oh non Valentin tozali wate quitter na côté ya cimetière de la Gombe oh komi masano et komi masano par conséquent na cimetière de la Gombe na koya nanga te yi peko zonga te bon loka ba ye pété na zonga ndako belo keninga akende moko oh yo bino ozana information te kabilo balo bana balabala yango na nde ba congolais nous bazali ko bunga zeli répondre à la question papa ngai nazali ko répondre et ça nini
nde Valentin azongi ti na ndako tango akomi na ndako bango nanu na kati obesho la bengi bango alobi oyebi rencontre na Kabila na consultation bozanga mpesenge boke Valentin abanditi vers 14h le susu coup de téléphone mususu kaka protocole d'état non sikoyo lokola to bengi rassemblement ezoya te rassemblement to yebi te pona nini bazoboya ori ke bayeba bien que c'est monsieur Kabila qui doit consulter pona bato misa to na balobaki alors Valentin lobby na non maintenant le chef de l'état alingi komona yo en qualité ya personnalité politique seule viens yo moko babengi rassemblement yo tu penses que politique est en morning voilà yo na tuni yo tango Etienne Tshisekedi parler de marbre 1 2 akenda kena moto consultation za la quitter c'était quoi olingo même aucun mabino bino va pas dire ça vous avez été fabriqué précipitamment président Tshisekedi qui président il a engagé la structure il a engagé l'association par contre par contre s'il vous plaît par contre Moubake Aza la signature est numéro 1 de l'association donc la carte UDPS il y a un tobi que tobité n'a pas comportement à boyer comment s'il vous plaît n'a pas comportement à boyer comment peuple comment la photo parce qu'on a confiance il y a opposition Etienne Tshisekedi n'a parlé de marbre 1 2 n'était pas président du parti. Comment c'est-à-dire moi je n'ai pas parlé s'il vous plaît n'a parlé s'il vous plaît parce que s'il vous plaît dans le but que parler de marbre je parle de l'individu il y a Etienne Tshisekedi c'est lui le président national de l'IDPS donc il peut à tout moment engager le parti par contre on a eu sorte de mettre lelo ya Moubake au bas de confiance même bien on a poto boy na confiance na ye mi banobake c'est lui qui incarne l'ite ya Tshisekedi mais ndenge à décevoir bino na niveau poto ya obike non ndeko Bosco luka bango toyeba makambo bango yango bozo ko kana zo bango ne bazolia munoko po si bakela nga mususu tala mopanzi sango soki ye liboso ya politique yeba ko loba makambo awa toujours tambola nyoka te parce que awa likamu foko yebisa bato sincère bayeba koloba te i akena nani na qualité yoka bien balobi nini le protocole d'état avant Valentin Akende a tenu protocole d'état message za nani oh ya chef de l'état pour une vérification personnellement directeur de cabinet et Némi a confirmé que non et le chef de l'état nazo loba bien en qualité ya personnalité politique. Il est clair, n'engager rassemblement, n'engager plateforme moko quelconque était parti politique moko songolo pakala te tango ke ko sala rencontre na monsieur Kabila. Landa malamu parce que elobeli na bino boyebi na bino loko te bolingi bo amande biloko na kati na mito bato d'autant plus qu'ils n'en ont pas. C'est triste pour les journalistes et ça m'a mingi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ndé Valentin Kamati Nzela qui n'a parlé de la main. N'a parlé de la nation. Tant comme on a parlé de la nation, Ndé Kabila Yambiye, Kabila Lobby, je suis très heureux. On a courage na yo, il y a tout côté na yo. Nazali Naisengo pour la toute première fois depuis qu'il est président de la République en RDC et dans l'accord après le 19 décembre dans l'accord il est reconnu pas légitimement. Il est reconnu première fois Koutana Valentin Moubake. Peu à son âme Etienne Tshisekedi écoute n'en parlons pas comment on a été. Ngolu wana et comme on a à travers accord. Alors Valentin Yoka Solombi Balé et quoi engager Valentin Yemoko ou bien quoi engager Nazoya. Parce que Kabila Lobi na ye naza na ba problème balé za kutungisa ngai. Naza na problème il y a désignation il y a premier ministre na problème il y a désignation il y a président il y a Sensa. Landa malamu awa ko kende na lombango te bande ko balanda na kimeno sobayeba. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Kabila bandi. J'ai commencé avec l'UDPS depuis 2006. Et banda ki nanani maître Mukendi bomona kabango. Influence ya nzoto ya mutuka bino bapanzi sama. Nani? Oyo ba mutuko tanga pe awa na primature. Bino tibala dedans. Kankonde azalaki pe na dialogue dedans. Félix a 3 fois na utiko yambaye awa. Dedans, n'en parlons pas, ils sont toujours cités à l'intérieur. Si Maranga Lobby, bon, pour na wana, ngai na yawa, pour otalanga ite,
pour nalakisa yo te pour flatérité nazoyebisa yo vérité ngai ekutu Valentin Mubake na boyaki akoro tango na boyango Etienne Tshisekedi mon président a convaincre nga lobby Valentin kozala ka malamu te chaque fois to tanda nombre bibembe po to tanga yango te to kota dialogue pour na nini parce que 2017 il faut to kende na élection oyo et kolongola Congo n'est pas si la crise politique au Congo démocratique et mimoni c'est l'anzela na ponami ba kambia sikaba ya nambo Valentin pe lobby bon d'accord je suis alors toi yo Valentin kende ozanakati membre IDPS d'ailleurs yem tazalaki chef de délégation de IDPS il y a rassemblement c'était Valentin Mubake accueilli tango accueilli alobi na mutuna na liboso otuni ngai la désignation à premier ministre non mi balé mi satoté nous devons honorer la dernière volonté de Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a bengi ngai Valentin. C'est toi le premier ministre. Prépare-toi. Ngai na ponio. Famille biologique Etienne Tshisekedi a yepi. Félix Tshilombo, meneur ya trouble. Il sait ça. Bango nyonso. Même oyo Tibala oyo. Meneur de second. Meneur de trouble. Bayebi yango. Tout le monde sait ça. Mais c'est Kabila redit ceci. Moi-même aussi, je sais ça. Que c'est vous. Le désigné de M. Etienne Tshisekedi comme premier ministre, ça c'est Kabila. Papa, Moutou Angolo va modérer ni. Et comme Awana, à la dernière minute, il y a des publicités, il y a des campagnes à travers le média. Oh non, intel. Le premier ministre, le nom de Kabila savait très bien que Kombo, Ezaki et Mubake. Mais comment a-t-il Mubake été à qui n'a pris nom Tshibala? Voilà. À qui n'a Mubake. Vous savez qui est Mubake? Mubake, c'est lui qui incarne maintenant la. C'est lui qui incarne maintenant Etienne Tshisekedi. Et la Ligue de l'IDPS. C'est Mubake qui dit Nalobi Bruno Tshibala. Manipulable. Dans la marmite de M. Kabila. Azana Valère. Donc Kabila voulait un premier ministre qui est manipulable. Inutile. Oh, Azana Tinate à Saladios. Parce qu'avec Valentin Mubake, il fallait pas kende. Une élection. But ya Mubake premier ministre élection 2017. C'est ça. Bon pour Abimi premier ministre, c'est mec qui ont changé de discours hein. Ngai, to yo ki Valentin a changé de discours. To koyo kanga na discours. To ngana za lokula bati bala bazoko kende ko soma bango. Il est manipulé même il n'est même pas la consultation. La consultation c'est d'autres personnes qui en font ça. Est-ce qu'il a la qualité même de faire la consultation d'un gouvernement? Yoko yebisangai mutu lokola Bruno Tshibala. Et ngai, n'allez même pas Valentin Mubake. Trouve-moi d'abord une comédien. Ngai, qui peut m'acheter? Je ne peux pas être acheté à travers un prix. Ça va discours en dingwana c'est ça toqué dans le discours ami c'est ça mais un des comédiens comme ça OK non peut pas na question ya mibale na nyo sozo les cas na mboka na environnement oyo est-ce que doit continuer toujours coacher espoir na bango sur les politiques congolais? Voilà, Olobi a bien, nous avons une forte maladie en RDC. Cette maladie malgré tout symptômes de la maladie ou en Ezali. Attends, symptômes de la maladie. Vous savez les symptômes de la maladie? Les symptômes de la maladie en RDC. C'est M. Kabila. Quand M. Kabila va quitter le pouvoir par l'accord, la République démocratique du Congo reste dans les calmes. C'est cette maladie-là. Pour Nanine, corruption, ce sont des antivaleurs des Congolais. Les politiciens beaucoup. Oh, ils sont politiques. Par rapport à quoi? Et à qui? Et ça, alors, il fallait. Il faut assainir la classe politique congolaise. Ce sont des antivaleurs. Ceux qui ont allé dans Moutou Kabila, lui dit que je sais, c'est Valentin Mubake qui a été cité yo yebi. Na basango, ba mususu ba fa ko bango wan. Na bango, il savait la vérité. Le mot est trop fort hein, ba fa quoi. Na longo lui n'a retiré. Mais bango c'est côté. Et ça qui est au côté. Il faut parler la vérité à Mboka na biso. C'est pas bon. Bino boyebi l'église au milieu du village. Bozo Bouka Lokuta, même Yamoukou Etienne Tshisekedi était un homme pacifique, un homme crédible. Les lobes ont l'exhibition comme si Etienne Tshisekedi était un menteur. Les hommes ont mingi. Il fallait biso nyon sur la Congolais tout ce pays là. Attends la dernière volonté Etienne Tshisekedi qui laisse son intime naloba son confidentiel Valentin Mubake comme premier ministre. Balongo Liango. Est-ce qu'ils sont normaux? Voilà, toujours continuer à découvrir
na makambo nyonso tozobeta etali bongo politique ya ekolo ya mingi mpenza na côté ya opposition na IDPS. Mais siko monsieur Médard lelo toloba gouvernement bientôt eza kobima. Est-ce que tu as un troisième dialogue? Lobby pendant beaucoup de choses, est-ce que MONUSCO a remettre paix que tous ensemble pour que l'accord le 31 décembre d'application? Merci, il n'y a pas un troisième dialogue. Il n'y en a pas. D'abord, nous avons dit MONUSCO. MONUSCO, parce que le Conseil de sécurité a été en séance plénière. MONUSCO parce que Bango, Kabila Sakani na Bango, c'est une aventure. La MONUSCO en RDC, c'est quoi? Qui faciliter la M. Kabila pour que les Congolais aujourd'hui, quel pays au monde ici et Bénin va couper le Congo démocratique? Alors, mais il n'y a pas un troisième dialogue. Il n'y en a pas. Signature et arrangement particulier. Mais est-ce que force il y a opposition et comment quitta le loba lisanga bonga ba kei tomo ba matungulu ba baza okende tomoni ba olinga ko baza okende donc bokotika sko na force nini opena pour to ba ke makasi ya Kabila za corruption donc buno bokotika donc ba osakana bino yo Valentin akende ikuno yo ka bimena enveloppe pambo nazo tuna yo na IDPS ba mtu na beno ba bando bakenda ka butu awa même ba Jean-Marie Kasama merci bango nous ba lobby bien ke ba bimaka na ba enveloppe ya mbongo na butu yo ki muta lobby ke Valentin tanga bimi kuna zaki na mbongo si yo kosi awa ke no ake kuna le yo ki Valentin ake kuna ba pesi ata 1 franc il sort avec toute dignité. Ma famille se porte bien, ma femme, les enfants, ok. Yo ki ba bimi cette enveloppe ke zo mbongo ke no ko bimana kolia ngai pe na lobby na modèle wana ata na zo kolia matembe la on a fait ça na kotika la ko jamais corrompu par de tels systèmes. Donc le peuple congolais, tous à un espoir. Nous, IDPS, organisation, il y aura un mot d'ordre qui sera donné pour que le pouvoir de Kabila soit chassé. Bon, Kouka. Allez, Gibiso. Ngana Ebisa yo. 2011, 2010, 2013, 2017. Makambozo tuno yebi mezo sala lokola ironie. Na Ebisa yo. Le 19 septembre, vous savez. Ceux qui montent des arrêts qui montent correct avec toutes les institutions correct au monde bazala qui correct Kabila était partant balingi ba congolais ba kufa boni la communauté internationale bolingi ba congolais ba kufa boni pour que mutu lokola M. Kabila traîne encore là. Or il est là bazo yeba à travers accord mais kaka ye mutu azo bafouer accord, c'est-à-dire il prend le devant de tous. Or que yangote M. Kabila il y aura un mot d'ordre qui sera donné. Pas pour tous, même dans 4 rassemblements. Les rassemblements d'abord, ils allaient plateforme électorale. Moutona parti politique. Le fort, c'est-à-dire la grande élection aux élections. Écoutez. Élection niveau aucun. Il y aura élection. Dans le lobby élection. Na décembre. Tu crois que Kabila va rester jusqu'au mois de décembre? Yo kanisi yango. Si au-delà de 2017 azali. Voilà. Si 2017 azali biswaka pour mutosa à faire face nazate pour le l'autre baké. Na kati ya opposition, nous devons incarner opposition azali souté de na yebisa yo tel que nous à l'IDPS. Nous devons être sincères. IDPS ozoboya Félix Tshisekedi, nous devons la IDPS. Quel IDPS? Yo kangai. Félix c'est un individu dans l'IDPS. Yo connaît Félix Tshisekedi azali texte. Yo kana yebisa na minute oyo. Qui a qualité par exemple ya kokangula fond là kombanga ok un tel azate Félix Tonan Tokabund yoka na bisa yo bon secrétaire général kanga na loba na yo ka parce que il veut monter yoka pas précision na absence ya président intérim tonito zala ya ba organisateur secrétariat général et convention démocratique na CEP ni on soumis ça toi na basangani basali intérim ya sans amoko toke na congrès to bimisi président ya sika ya parti pe akozala candidat toko pona pe candidat ya pona présidentiel. Mais qu'est-ce qui se passe papa tozaka dans le secrétariat général landa malamu Kabila zaka kanga inano na kende pona explication zo luka toke na wana tozaka na secrétariat général c'est pesate convention démocratique ezate nano ko fioto lambanga keno ngana longole mutu boy na parti bino no na décision moko
na décision wana moko oza pe na septembre sous na décision na se akola quand même secrétaire général yo fait la mbanga ke nga na longoli o longoli ye na ordre ya Moïse Katumbi au sein de l'IDPS. Donc tout bas que Kabila zaye mon côté donc na kona bango pe ba quand même na pouvoir tout était sur voilà donc merci une fois de plus à toi Mami Apuka Mami Musungu depuis Autriche ba besoin de mais c'est ça toujours qui na souka sensa et puis au plus au mot de la fin voilà. Et puis merci les grands preneurs de Vikama donc mentionné de Kitoko image Kitoko 16 mm ayo voilà mi balé na likambo ya sensa Valentin Mbaka ibisi c'est comme la clair que sensa ali na milité na katia Assemblée plénière et à la majorité, société civile et à la rassemblement, Moutounou Sandima qui était un Tsekedi, mais le col a Koufi, papa, poste one les alliés pour revenir quand on a IDPS. Biso pena IDPS, donc on qui qu'on ça la bêtise c'était qu'on soit en mot tekango, na Moutou le col a Pierre Numbi, on colle mon côté. La zone valoriser et était que la l'option qui tout le monde et zone n'a pas beaucoup d'ambition et que tout le monde yango na IDPS mutamala mozate to bengi bande ko rassemblement tout qui mutamala ya to pesier. Mais c'est ça, tous en monde Moutou le col a Pierre Numbi. Pierre Lumbi, l'auteur de toutes les forces communes à Kinshasa. C'est lui. Etienne Tshisekedi dans la région surveillée côté la biso, la police wana, la militaire wana, c'est lui. Il est le lo akolzana le lo akolbana kati na mboko. Ba bitumba nyonso yo awa. Le loso qui des Congolais ba koufi 6 millions au-delà. Il a combien? Oh na mutuna c'est lui. Patika la kokosana assainissement classe politique congolaise. Le régime ici, les okita. Mais nazo pesa bande kunanga ya libanda na lobi na bino to perdre de l'autre côté tozaka na bwanya na biso wana tozali kaka na esengo wana ya combativité na biso ezali pe ya patriotisme ezali biso tozoloba awa mboka na biso Congo démocratique n'est pas à vendre IDPS pe eza ya côté kate IDPS pe blanchisserie te IDPS pe marche pied ndenge tozana na Congo démocratique yeba yango soki bosakanaka na ba temps antérieur. Mais l'élection qui est au Kende Sikoy, il y a pas comme et d'abord mon tunyonso, le Seigneur est taillé banat. Yo zala qui chauffeur ya pousse. Yo zala qui sont là on a la président de la Congo démocratique, ya ka tout tout là. Ba ya ko sala suma sana. Tout royo. So qui ozala qui chauffeur de remorque souka na remorque. Kende ko kumba. Mais politique appartient aux politiques. Tous allez na kolika ke o ya ko kamba Congo ngala oyo. Vraiment les alliés de délivrance Congo démocratique. Bande ko nga nyonso libanda boza na bomuko. Likambo ko finga ezate boso sona makambo to solo parce que ezali pasi mboka na biso sembo limité ekota mais okota mama Eva Mai groupe ya ba résistant na pesibino mbote mingi les amis de ndeko Mercris na pesibino mbote mingi bande ko nyonso bazolo ndai papa muya na pesibino nyonso mbote mingi bande ko nyonso mama Mado na pesibino nyonso mbote mingi nazali na sengo na bino parce que biso lolenge tozali awa eloko moko ekufeli biso pona mboka na biso tozali constant pe tokotika la déterminer tina objectif final na biso prendre le pouvoir ya peuple congolais pe tout simplement. Ciao. Merci beaucoup à toi Aimé Mupompa Ratchman depuis Belgique. Merci na bande konyo so ya ba combattants so ina bango IDPS ba ki autour ya ndeko Médard fédéral to beti masolo bo moninga penza eleki espoir ezali to tenir bon so to simi malam pona mboka na biso to bi ke lunga ekozala kasi so to la niba politique ya mboka ekozala penza pasi mingi. Une fois de plus merci ndeko Médard ndongo ndimaki kopesa biso makanisi éclaircissement na makambo sosiyete kana katsamboka na biso mingi pena na opposition. Je crois que actualité ekosenga surtout kozonga naye poto e bandingi ni makambo zo kende so pe gouvernement bimi bato pe ya mubake bazala kati bokoyeba so pe bazate tokoyeba tokozonga lisusu awa tokuta suna ndeko Médard pour que tout solo là nyoso eleka malamu tokuta namba la sima.